opportuniste bakei bande ba frapper ba porte nyos bakei na ambassade ya États-Unis ba yisuke oto eto longola fachi ba yisuke te facha ko lungwa lelo te azami mandate entre autres madini wana batu oyo basimba demokrasi baya nango batu baya demokrasi Washington lava de balobi élection États-Unis ezali reporté bongo awo Moïse Katumbi omoni nini? Non, moi Moïse, trop c'est trop. Nazo soutenir Fachi, tu me connais sur ça l'année. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à l'Évangile. Viva! Viva! L'IDP, c'est viva! Viva! L'IDP, c'est viva! 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 L'IDP, c'est viva! Viva! L'IDP, c'est viva! 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 Fatime? Fatime? Awayoga nini? Avant de banda, il faut honorer le secrétaire général Lelo, les alliés anniversaires naé. Totombo laé, pour la mouessa bon côté. Joyeux anniversaire, le secrétaire général Bobet, ma Bobet. IDP, c'est viva! Viva! Au moningo, il y a politique autolobaki. Et il y a un test à l'ennemi. Gaïna Lobaki, ville urgence, l'incident économique provoqué par le coronavirus. Voilà Donald Trump, on va communiquer à Trump bientôt. Il y a un dialogue. Député, il y a peur il y a opposition. Là, Moussous Bassangani, l'ambassade délégation de Denis Sanga. Président Tolingito, ça les réformes, il y a Séni. Président député, ça va. Je prends une bonne non? Non. Je dois répondre. Après, société civile, là, Moussous, hier, c'était Jeannette Kabila. Nani Kazadi Nyembwe na Corneille Nanga ko il est pas viva président Lobi Boya ou Kosala au président bomba avant de comme dossier il y a Jeannette Kabila et ça la politique sur le plan diplomatique, Mundela pesaka mutunae. Le quoi il faut voter Fachi, de voter pour un mandat moko. Mais le quoi le bamoni que azali très important sur le plan national, qui était international. Face à la mandat bon. Pas opposants, soi-disant les opposants, pas opportunistes, pas qu'ils bandent, pas frapper, pas porter nyos. Bakei na ambassade ya États-Unis ba yisuke oto eto longola fachi ba yisuke te facha ko lungwa lelo te azami mandate entre autres madini atambo na États-Unis akei ba yisuke te facha ko sala selo États-Unis yoga selo Washington la va de facha ko sala mandat mi bale wana ba américain ko mandat to yibite ngole ko banda ko ezani Yongo ya salamu kilina boya yo kasi
Facha azali chef de bazo regretter ndenge nini diplomatie tala Fatima Facha kutana kabila lebite kobanga te je dois te garantir bakokanga yo te Responelo ouais bah soki balinga bakanga kabila eza Fachi c'est la justice qui lève une nation. États-Unis d'Amérique a pu se communiquer. Trump a bimisi à tout ministre qui a habillé l'économie. Bon, peut faire un rapport. Qu'est-ce que c'est ça combien? Les États-Unis. Pas l'éviter. Bongo nyonso corona liande wana États-Unis yango Trump lelo na Maison Blanche abimisi communiqué lobby vu l'incident économique les élections sont reportées wana batu oyo basimba démocratie baya nango batu baya démocratie Washington la voix de balobi élection États-Unis ezali reporté bongo awo États-Unis batu ya bidje bende lelo na kolala bien il est best viva il est best viva Fatima bakolo démocratie élection ba reporter bon yo aba bidje la bidje azala o on yoso kabila iba bo élection sala na Congo esenga bidje yebe après bidje il faut qu'on recense ba congolais toyeba identité na bango ande après baba kiungu kumanza wetwa Gabriel baba kyo alobi boye ezali kambo boya na débat awa te na ye officiellement nazali allié ya parti IDPS wana lobi mokola lobaki samedi tokoma lendi Katumbi Moïse Katumbi Chapo Kato Il est pas viva Il est pas viva Il est pas viva Moïse Katumbi omoni nini non, moi Moïse, trop c'est trop. Nazo soutenir Fachi, tu me connais sur ça l'année. Oh, ceux qui Moïse Katumbi a soutenir Fachi, na constitution, na assemblée nationale, Katumbi a ça pas député, ben? Yo yébi politique. Katumbi a créé une ambassade, ben c'est ceux qui ont ligné au Yakwang. Changer à vie na yolo ngona la moka ngona na allez vite viens quand ndengolo lobi na aloba na lo il est bas viva yango yoki mutu aliboso Jean-Pierre Mbembe Charmani contrôle Mbembe leki officiellement lobi apekisi ba journaliste basinga sur Fachite oya kofinga akolembu mana alors ça Mbembe ezali diplomatie ba mindele tango bango bazokende na porte bayiko tunu wo omoni ndenge ni tolingi tosalisa fayulu pa comme président balebite bozonga mbala ya nsima boya mbala ya nini papa po information eza ya lelo Trump alobi États-Unis na États-Unis élection ezali erepo bongo biso
Ngai nalobaki élection na Congo ekozala na 2023 te. Tozo comme na 2022 tobandi recensement. Tokei na commune Ngaba et 6 mois. Na Lemba 6 mois. Tokei na Matete 6 mois. Tozi Changu 4 ans. Okangi Motema. Mukiri tulwa. Yo emine tonyo kwami. Lambert Mende. Yo zolinga ozonga. Tosali marche bat bakufi. On y a lobby te Kabila lobby to tokae. Ba lobby de Lambert Mende. Vous avez écouté l'élection de l'ONU. On va arrêter Joseph Kabila. On a crime de guerre, des crimes contre l'humanité. Allez, bon, madame, je vous confirme. Kabila reste en faux. On n'a pas papa. Na baba bato zai wa na bango. Ba lobi te tika politique ile misinga fo. Ira basi viva. Wana zai zana rebi. Yos tuzuya bien me tukumya wa. Ana mutu pas mini, izake yubu babisi. Na baloba ki boye. Vous avez écouté l'élection des gens de Lambert Mende. Celui-là, on lui appelle Chakuna. C'est qu'il n'a présente, c'est qu'il n'a appelé comme Chakuna. Battu Lambert Mende, vous avez écouté qu'on vous appelle Chakuna sur l'habité. C'est le vieux délimité qui m'a donné ici. Yango Soyoka, les Congolais sont commis. Bazoye bateto banda wapi to suka wapi lelo toyoki bato bazali chargé ko sala audit bazo banda audit na mois d'août boto zo banda lobia soki babandi déjà ko sala audit ko zo d'abord il faut ba auditer na ba machine eza na Sankuru tina banda ka biko et vous entendez wana plan ezalawa makambo tozo bandela mais oyoki bakeko tuna lokole bandeko bakuti ko lebao Jeannette Kabila a regretté le président ndenge toyebi yo ozala motembo bola ya malamu okoti kande kolena basoda katite bazamu ke maka président le ce n'est pas moi tout le chef d'état-major Bala, Bala, Wachite. Célestin Ba. Bala, na ebisibi no boy sama ya dikolote. Abomba ke elongina e. Alibite, na bomba kina salaki yebe. Mais nazobi masiko officiellement na zambala, Bala Célestin Wachite. Ayebi makamunyos na président de bité yozela na va ba pesi ordre ba militaire ya kingakati bo diminuer effectif ba petit nyos bo bimalibanda alime yango somo na chambula agitation depuis États-Unis et d'abord ce pays a lobby que document ya Kabila ezali fondé et recevable yango yoki makambo nyonso. Est-ce que soki bakangi Joseph Kabila ezali kambo ya coalition ya Félix Tshisekedi makambo na yemoko atuna Mende la mer na top Congo Mende lobby c'est lui qui avait tué il doit être sanctionné. Bato pepe ba erikiti ba lobby papa yo le lobby yo oui à lobby kangela ki Jean-Pierre même asali ce pays asali nani bisa na ce pays akenda na Centrafrique
atindaka nde baelema na ye na ordre ndenge moko awa yango dossier ezokende molomolo. On va arrêter les gens en cascade. Ce qui est là, puisque biso tozoloba te ke Katumbi koya na ye fa fachi ekosala nini bamoni bakaina bakalikili na bango nyonso ekoina ma fachi akufa lelo te fachi akoya kufa na 2150 fachi ilikuwa azalazala yoso bolingo buma ye lelo tuna Vital Kamel aye biso biloko amoni Kamel waka tozomona tweet moko ya Azarias tweet na ye ya menace contre le chef de l'État tozobisa ye kombo ya Azarias na Congo ezalaka soki oyoki mwana na classe rara yebe bato wana bayele biso système ya kokamufle bakombo ozokende kosala kiti olobi ke naza pre soki lelo bakoalition yoka nani bato ya FCC maintenant soso na boshap yango boshap dossier na ye ezali na cour de cassation bazotindele plainte bientôt akende kosamba de quelle qualité bazoloba soki faci a voyage bakosala coup d'état akoyoka nini oni na mboko moto asimbi kimia na mboko eza faci soki lelo faci alobi boyi nazopesa ordre bakombata basala marche kobanda ntango tina GLM bavisite babisika tu babiloko ebombani moto akofanda na moko puisque biso bakombata toza lokola bakuluni ya machete te kuluni azosemisa lichete ere azomona bato baye mpe asalaka makambo na butu me na moi boye mbangu yango tozobisa bango mbala oyo peuple congolais aza déterminé comme un seul homme derrière Faci kalikili ya FCC namoni déjà bazolinga nini INC FCC na Lamuka bazolinga basangana po bakende tokende na dialogue bino bandimi dialogue Viva! Biso dialogue tobo? Dialogue basé là en 2028. Soki tolingi tokende na nani transition neto kolobete bon boya tovanda bongo ya budget ya élection et fini boya siko tova mais na moment où tozovanda les chefs d'État restent en fonction yango ezali article na constitution article 70 où ezali koloba ke même lelo oyoki déjà makambo nani bosha bazoloba nini article 73 et 75 et le bisoki président azali empêché empêchement oyo constitution elobi ezali soki Faci akofi nde tamwamba kozonga mais est-ce que Faci akofi akokufa pete tozoloba na tamwamba boye avant yazo pouvoir akende kozo mwana na yo asotelengana na comme na première il est pas viva aso wana mwana bino bwana video wana te eza ngai na bible photo bota la photo mwana alobi te nazali mwana mosala na ye ntango atindi ngai alobi te yo yaka Doki ya papa
Lobi be mwana yo bota. Abota boyo a souhaité d'abord à soutenir maternité, à soutenir ma gamunios. Mais nasuka tout le monde c'est ça. Après si on a machine la ndaye bakelema ya moto. Dossier za ko. Ya moto solo ba. Justice oyo balandela kilikambo ya mukuna. Yango. Dossier ngoyo. Deuxième chibola. Même dossier. Il est pas suivi. Dossier ya kokangata mamba yango. Yango ngai na matiao. Pression. Procureur de la République. Landela vidéo. Tout le monde m'a choisi makambo ezali ya sol. Passe le test. Ce qui m'a créé ça ya tambo mwambate. Batika mwana maswa. Ce qui ça ya ye. Avant ya kusala coup d'état, on préparer qui na nini na nini na congrès balingi ba organiser. Et puis violer mwana batu, après CSM mwana muke, mbale moko eboti, akomi ko tuye sekete yo kanan. Papa Kobi. Ezali loko oyo bakoselaki nani mukuna kutu mwana zati mukuna pale biboyi nakosama na kalamu te tokendeka na Gombe na Gombe balebite dossier tu ifoto mema yango na Gombe otosambisa ye makambo na Congo justice oyo tomemi ezokamwisa FCC batuni shole okendeki na makala kosala nini. Bon, nakenda kotala kaka, bon azali pasteur. Soit Kedong a saisi justice, a fourni garde ya Obemina. Puisque Mukola le 19 après marche, balandi na coin, babete masas, na ba 16h, 15h, 16h. Donc justice est son andela. Soki lelo garde ya Obemina azali ko garder nani azali ko garder nani donc Obemina kuna loi na ya kindo kiwana pour permettre c'est amazala osare oui batu nyos bazo sala complot contre Fachi baza confondi ande désordre omoni prière to sala gawo yo yeba ke efficacité na ngote lo bakay ko sala na butu bakay ba komi ko senga makambo ya mbongo ezani il faut mbemba comme président ya CENI amoni video ya bato alamuka balobi na Congo opposition ezate wani mutu alamuka ya mwana masimoko asali video alobi mbemba azafa alobi Fayulu azafa bango nyos alobi premier peuple tous tenir mutu aza sur place tomoni volonté wazana posa ko changer mboko d'abord lelo officiellement ngai mana masio na zeko tenir même na zeko tenir katum nani Fayulu nalo tuna eloko nini Fayulu amoni kwa kende na media asenga bolimbis yebe akaina ambassade amoni kwamba Fachi puisque bino bozolota diplomatie tobeta déjà kala bakaina États-Unis batuni o biso na 2023 to organiser élection États-Unis a répondu à l'Iboy 2023 élection kozala coronavirus même les 15 soldats viennent et ben nous fumama tokolo baboy avant to bongisa mboka et to ces élections et zo senga corona esi tozoko kete Kinshasa Sibi tokotuna siko Sankuru alo corona siri Sankuru pe bengi tina kataka kombi alebite kataka kombi de baza contaminé soki corona siri na mboka neto ko kosalisa élection awa
ndenge moko mpe eva Poutine Poutine alobi élection kozala na 2036 eza bongo te biso moko na biso awa donc politike oyo omoni bato bakomi kolinga kokanisa kochange méthode ya bacongolais facha ye alobi nage système ya sika justice d'abord quoi justice d'abord état de bakomi kobanga bo bakangaka ministre te mala liboso mona député na fonction ministre en fonction bandeko ya edika pene balobi boye président de la république yoka lukolela na biso edika pene asali 19 ans na boloko toyebi eloko asala te soki abomi faci benga ye bosambisa ye yango bazolinga babenga dossier ya edika pene abima bayeba eloko nini asali est-ce que soki edika pene aboma basambisa ye badossier ezali ebele soki bakangi kabila président aza na bolingo mais kabila azokanga faci à travers bato na ye mofa ye lobi oyo nani oyo secrétaire nani wapi Chadad. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Batunier, Omeli. Tomo Nango, ministre oye nani. Tuna kasi nde ya? Beti walungu muso. Urgence ezali. Yilo ilukamba lobi boy. Si l'état de santé au Congo bientôt il est viva non je suis malade je demande les soins médicaux je demande au chef de l'État président Alobi Boy avant aucun voyage des missions animées oyebi politique maladi bato bakobela na FCC azobela na ye te amoni danger kope fare alobi te ngai soki nabimi te d'abord communiqué jireli oyo yaka tangelanga communiqué oyo yaka tanga ngai nakotanga lisusu yemo ilokamba Gilbert alobi te le gouvernement congolais repris des cours va commencer les 3 siko bino bolobaki quand Kondako signé te mais tango pesi parole wana azo représenter nani celui qui représente le gouvernement soki ministre premier ministre azate d'une manière officielle ezali ministre de l'air voilà aujourd'hui Gilbert Kango ni mwana ya ide bamoni bakanisa alalaka o aye eri mwazo sade talani eri baye na 200 pages si huyu alalaka oyoka nini wana eza politiki ya Tshisekedi wa Mulungu Tshisekedi ozeko ya ozotala ye eri moko azokusa neti alali sokandezoyo eri moko apesi ordre masa bobimisa ye alime biso Tshisekedi soko
okota masolo otevia soyoka te soka nde lito efungwami erezolinga kokitile boyalemasa soso sote faci be makambo ezali kitoko tosimba na congolais nyonso tozozela semaine prochaine lokola balobi bazobanda deja lelo likambo ya matata ponyo basengi aya asengi eskizi o nabongisa badossier balobi yoya ozobongisa dossier état de droit. Or, il faut se nasquer bima baloba te jamais atata pona kokende kosamba fo baloba oza sénateur ozala sénat ozala na immunité ozala député faci alobi boye soki bakutie na dossier ya moyibi natamama nasengi dossier wana kuti ezaki epa molière lembalemba dossier azaki dossier ya mwana mwasi donc bato fc soki bamoni dossier na idps na minute oyo bakotinda yango na bamedia nyonso me lokola ekweyili bango nye soki yoka s'il vous plaît soki ezaki dossier wana ke Augustin Kaboyi ou bien Jean-Marc Kabongo mais le monde est couffé télé 50 na tongo kabunda bousen ici kabunda boti ici non commun balingi bacha na fréquence mais le dossier quoi il est bino tolingi tout le monde télé 50 na chaîne ya digital et puis mais c'est dossier à moi na molière ensemble et tout le salon ça satana et tumba tobola maboko akenda yeso kapera kutana baye ko na ye tobola maboko akenda yeso kapera selinga sila C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakuitila par rapport à Évangile.